Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese mwami likola balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ngeko landaka yango, ngeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Et voilà, to pesi binombo te mingi bande ko nyonso oyo bozwi opportunité ya kolanda biso na mokolo na lelo nzambe ya Abraham, Isaac pe Jacob a pambola bino na micro ezali ya bino pasteur Flamme d'Angola na zalinga imoko te na zalina confrère na ngai aza pembe na ngai na moni kuna na nzana caméra to zalina frère na biso Josué Liwanda Brown yende grâce na yende bokutala image impeccable oyo lelo toko sala ba analyse donc za la brancher l'andabiso avec beaucoup d'attention l'homme de Dieu Bonio. Oui, santé za malamu passer Flamme d'Angola international car ndenge bandeko bazolanda biso na Anurek na Ciel Vert TV nde bazomona biso santé za malamu pasi car ezaki bandeko na biso na Goma bazo kufa bazo souffrir yango nde eza mo pasi mais na santé boy toza vraiment à bonne santé. Voilà pasi Bible zoloba pour l'amour du Congo. Pour la bolingo ya Congo to lemba te to ko bondela parce que to lobaki ba Rwanda bo mata bo kita bolala parce que RDC et Zamboka ya makasi donc nous sommes derrière les FARDC donc tous asima ya ba FARDC tous soutenir bino na makambo etali prière na makambo etali ba stratégie vraiment tous ali sima ya mboka na biso parce que toko tika mboka na biso na banguna te tolobaki likambo oyo eza pona mutu nyonso il faut okota likambo oyo l'homme est valable likambo ya mboka ils ont concerné mutu nyonso il faut azala derrière ya mboka RDC c'était ça. Oui, Moussa Nzambe pasteur Flamme, vraiment, si tu as la Bible, biso, tous les chrétiens, notre référence est toujours la Bible. Ok. Avant la banda, na l'autre l'homme de Dieu, le révérend Vincent Makeba, le patriarche, DG à Ciel Vert TV, je sais là passer place à Zali, vraiment Nzamba Zana épée, APC ma guérison, place à Zali, vraiment la PC moté. Pe na bo sanité famille Makela mobimba o ba soutenir ngai même na ba prière pe ba soutenir FARDC na ba prière sans oublier na moni Landrine motema ya Christ na PC pe mbote pe na Josué Liwanda ba na biso pe sans oublier maman Bénédicte Makela motema ya patriarche vraiment passer Flamme de na lobaki ceux qui te soki na Bible tout le monde a référence na biso ezali makambo Nzambe sala ki atambola ki na ba Israël so le monde ba na Israël mingi Nzamba batela ki bango mboka wana pays wana Israël ti ba komiti lelo ozali parce que ba confia ki na Nzambe etalaka makambo ya nation etalaka te ke nazali païen nazali musali ya Nzambe nazali nganga nazali ndoki non likambo mabele etalaka mutu nyonso tu soki mboka ezala problème biso nyonso tu faut elandela biso faut tala yango parce que pays ezala lokola neto ezala lokola nzoto lorsque les sapi et déranger yo oroyoka nzoto mobimba passe. Le coup la partie na biso ya est mabele eza déranger ba dongolo miso ba koti makamwa bazo linga ba yi ba partie na biso nyonso tout oza déranger eza la basala Nzambe toza va déranger pour na problème yona ya mboka. Voilà toza déranger pour na problème wana oyo etali mboka tolobaki biso nyonso ba mboka tozali derrière ba FARDC parce que congolais tolobaki touro tolobaki opposition et fan dans le moukier, tu l'as qui peut majorité et fan dans le moukier parce que pour le moment, tu l'as qui majorité et ça la kanayango mais tu pour le moment, botika yango na nuto sangana pour na kokwe isa banguna parce que tu l'as qui même ibazo bundi sabiso ba longa biso te parce que sur otangi na Jérémie chapitre 1 verset 19, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ils te feront la guerre
mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 1,19, Bible Zoloba, Bako Bundisa Yo, Bako Bundisa RDC. Kasi Bako Longa Bisote. Donc Rwanda, ba Burundi, ba Uganda, wana bazo Bundisa Biso. Et dans la comité international wana. Bazo Bundisa Biso, Bako Longa Bisote. Pour être Nzambe afin kana RDC. Parce que RDC, tout ça, un problème, il y a bateau wana te, il y a badongolo miso wana te. Donc c'est pour cela que le baki que est dans la bateau ya majorité, est dans la bateau ya opposition, est dans la bateau ya nini boy biso nyoso to sangana liboke pona ko bunda pona ekolo. Tous à la derrière FARDC et qu'on a vraiment malamu to soutenir vraiment mboka na biso tina suka parce que tu as que elonga ezanengo dans quelques jours to ko longa badongolo misu ba kotika la nasoni parce que ba mataba kita ba kotika kozwa eteni ata mukie ya mboka na biso te l'homme valable bana nous nzambe pena bande ko nyonso balanda biso na chaîne na bino Ciel Vert TV na pesi bino bambote na bino ba shalom nzamba pambola bino vraiment c'est pour la première fois bon mona ke ngai ndeko na bino Mosène Nzambe naya nakota demande pas na bino c'est la première fois depuis chaîne oyebanda demande ngo zanini to zabongo na posa ya misolo poto somba ba matériel ya chaîne to za pepe na besoin dans un premier temps il y a $500 poto somba ba matériel ya chaîne depuis mbule betaka mai kontra sur la bandaku et bebisa ba matériel na to somba mususu te. Yangwana au nom de Jésus-Christ, vraiment pour contribuer pour tout ce matériel, toi améliorer sur la qualité. Il y a chaîne Abino Ciel Vert TV. Yangwana baïba sur l'andakabiso, ce que au côté à moi $100, $50, nous sommes partis moi 100, nous sommes partis moi 200. Ce que pour payer ça nyonso, exemple ma bêté. Nous avons pas un boulot d'avance pour natina na yango. Yango na sengi na bana nga bazen États-Unis ba frère Lievin ba Sylvie Kigalu boze belé kuna bo contribuer ko sala malamu ba papa Edi Evans Edi mwana popi maman Nancy maman Mati papa Nissé bo contribuer ba Barbine Mondele bo contribuer et ko sala bongo malamu ba Mimito Maduda ba papa Yava bo contribuer boza e belé vraiment et ça pour la première fois na ko ta demande et que ça malamu penzambe au cancela bino so lingo bengangai bengana numéro oyo plus 243 81 81 44 131 plus 243 81 81 44 131 deuxième numéro za yango yo plus 243 89 98 060 21 plus 243 89 98 060 21 bana nyonso ya nzambe bo contribuer et ko sala bongo malam ba blessing barbine banani bo contribuer et ko sala bongo malam merci na pamboli bino ba bo contribuer pona misolo oyo twana na posa $500 nanu poto somana ba matezo zanga atamsio ko ya après nzambe apambola bino c'est votre papa, le patriarche, pasteur Vincent Makela. Merci. Oui, merci beaucoup, pasteur Flamme d'Angola. Ndenge au lobby moi lo connaît ça les bien. Ngelo on a zolo ba na etake musala nzambe. To moni lobby o le ki mukolo ya dimanche. To mona ki rassemblement salamaki ba les hommes de Dieu. Ba sangana ki ebele ba zaki na pané di peuple pour na rebondela pour na nation. Oui. Pasteur Flamme, ils ont ma bête. Comment de la pona école pour la nation, ils ont ma bête, mais bon de on a nini. Parce que mboka, il faut même moutourner ça. Alors ça a pas problème. Avant le bon de il faut ça un diagnostic, vous savez un diagnostic et là on y est dérangé. Mbebandini azanango ba lien uti wapi pour na ça ni délivrance. Mais bilo boya mo ni maman bon de la pona moutourner malade. Au nom de Jésus, protéger nzambe batele non. Mboka na biso et commettre ba erreur rebelle. Mboka na biso toza le seul pays oyo bere ebele oyo peuple sala yango. Et là le seul mboka oyo ba peuple e finga ba sali ya nzambe. E bengala ba sali ya nzambe. Malgré tout nzambe azali ko protéger biso toza le seul peuple oyo
bakambo belé tout le monde a même deuxième président na biso à l'écart président Mobutu alobaka ngo na signé même ba parts na bilimo bena sata na pona ko na diriger mboka bon moni ba cérémonie salaka so biloko ni to na sala ndani ba konzana ba sala o pepe na sala so mboka ekoti na ba faillite mboka ekoti na ba problème est-ce que ba prière de la nation bo sambela yango ba poeni o bozo bondela yango parce que mboka eza na ba règle et nzamba makambe belé il faut bozonga nanu et pas ba vrai ba sala nzambe parce que auto mona na bo sala écuménisme bozu ba kimbangiste bozu ba taonda bangunza oui est-ce que cause wana bo sambela vrai on a mona ba msu bazu balale li drapeau oui sikoyo est-ce que cause wana bozo sambela est-ce que boyibi malade oyo mboka Congo eza nango les problèmes na tuna yango la l'homme de Dieu. Voilà, merci l'homme valable. Toninga toloba karaboye. Toloba ki yango na ba émission o eleki toloba ki que chaque religion bo sangana bino na bino. Bo sangani bino na bino pona ko bondela nzambe o ya bino parce que nous toza awa te pona ko critiquer mais tozali awa pona ko bunda pona ekolo na biso tozali awa pona ko telemela badongolo misu oyoyo bazoya pona ko bundisa biso me bakolonga biso te toloba ki que chaque religion bo sangana bo bondela nzambe o ya bino exemple autre pesa Jonas na Masuwa Bible lobi tango mbonge yaki parce que Jonas batindaki na Ninive yaki na Tarsis mais akoma ki pe na Tarsis te tango bakomi na katikati ya mai Bible lobi nzamba tindaki mbonge ya makasi pe Bible lobi biloko ya bato o bazalaki na masuwa et bandai ko beba donc ezalaki vraiment eloko moko ya pasi or que malheur ya makambuana source ya malheur ya bato ezalaki Jonas bakende pe kokuta Jonas alali na ye pe na pongi mais ye ezalaki source ya bato nyonso pe balamusaki Jonas bayebisaki babe na ye lamuka tomonaki na kati ya masuwa banzambe bazalaki ebele bayebisaki mutu nyonso ke chacun ya biso awa abelela nzambe na ye po nzamba yoka akalme nini tempête wana oyo ezalaki donc tolobaki cette fois-ci inutile ya kosangana mpona bapriere tolobaki religion ya kimbangiste bobondela mpona mboka christianisme bosangani kobondela mpona mboka bosangani o bamisilma o batuni bosangana mpona tobondela mpona ekolo parce que mboka na biso wi basoda bazobunda bazozala na elonga oui mais biso pe photo bondela parce que makamba mboka na biso eza pe makambo ezotala eza makambo pe spirituel ezosenga il faut ko bondela ko senga maona nzambe kati na mboka na biso tango biso tozobondela na ndenge ya mutema malamu okomona pe victoire ekozala nango certaine c'est pour ça toza na bolingo inutile ya kosangana sangana zi religion o bosangani donc chaque religion asambela nzambe na ye mawa nzambe ekita pona mboka na biso donc c'est un peu ça. Oui. Vraiment merci beaucoup l'homme de Dieu. Ngana beta c'était na mboka na biso oyo. Tozana ba prophète de la nation belé. OK. Tout le monde a une mission. Moi je suis prophète de la nation, prophète Ngoubou, prophète gouverneur, prophète Nini. Est-ce que déjà nzamba la kisi bango pourquoi mboka na biso ça un problème? Tout le monde a même Élisée. Tout le monde a prophète Élisée lorsque Bano menacé bango. Nzamba révélé qui prophète Élisée. Mboka na bino boy apesa ba soldat tactique. So ba yebo ebo sala boy bunda boy tout le monde qui ba prophète Élisée ba longa qui n'est pas quoi là. To yo mona Jesus. Na époque ya Josué, tout le monde qui même Josué tanga ba kota na Jéricho, ba nga ba le pays mo wana ai. Pays za mukie mboka mo mukie lokwa netika ba Rwanda. Ba dongolomi pays mo mukie mais ba beti ba Josué beti ba na Israël. Ba beti ba Josué akati bilamba. Alali même nasé. Abengi ba ancien otobenga banganga nzambe. Abengi ba ancien ba prier nzambe a révéler bango. Alobi pourquoi ba tabino parce que bosala ki ba na bikati na bino basaki ba joie ki ba vouloir ki ba chose interdite. Est-ce que mboka na biso ça ba chose interdite? Est-ce que Moussa Nzambe oh Nzamba révélera la c'était que RDC tout ça là les choses interdites oh tout ça là qui en est interdit par Nzamba parce que Nzamba pekisa ki bana Israël na mboka na bokende robeta bango bozelo ko na bango te ba on na bango te mais bana Israël moko na bango maman wazwa ki
babiloko ake baboma ki yango yango kanda ya nzambe tindaki babeta bana Israël lorsque Josué azongaki na makolo ya nzambe abondelaki akati même bilamba tomonaki nzambe asala réaction alakti Josué tala bo izwa babiloko wana botumba yango lorsque basalaki acte wana omoni Josué bakende babetaki ai pe babukaki Jéricho siko ngana benga ba prophète oyo bagangaka ya mine tomona ba makilele nous na ba réseaux sociaux na ba chaîne na biso ngai prophète liso nzambe ngai nzambe a révéler nga mama mboka oyo mama mboko evandi na mutu na nga lelo déjà Rwanda yangwana M23 yangwana parti ndambo Goma izana mboko na bazo kanga yango prophète ina ko pesa même ba soda wana tactique bosala boye bozo sa boye bokende boye azate yango ela sabiso ke basala nzambe ya solo bazali basali ya nzambe le rôle ba patriarche Vincent Makela l'homme de Dieu l'homme le mâchoire de Dieu ayoka nzambe basali nzambe le rôle ba apôtre Idi Amin ba pasteur Shekina oui mais bato bongo peuple lande elinga bango te balinga toujours eloko oyo ba pasteur oyo bala ba révérend bala ti ko le munene prophète ngeli yende peuple landaka mais biso to singa pa nzambe ba vrai basali ya nzambe biso yeyo tozana ko na biso to bondela pona mboka to mona nzambe osala bikambi merci l'homme valable pona ba analyse na yo nazolo baboye na RDC awa to na basali ya nzambe oyo nzambe yo kaka et ce qui va déclarer les cambo et ça la makalo ba patriarche Vincent Makela l'homme paranormal ba apôtre Idi Amin Char ba loba kanzamba yo kaka ba pasteur Shekina ya zakane na Allemagne mais aza mwana mboka basa ceux qui ba lobby ba yo kaka ba père Condé de Paris ceux qui ba lobby ba yo kaka prophète chancelier Lema boza ba sakoli nzamba zolo ba nini pona mboka prophète David prophète Isaac Mabonjo prophète Joël na lingwala prophète bozali ebele prophétesse nanou na kimbangu prophétesse malola baza de la nation bien prophète de l'église non baza ba prophète ya nation baza ba prophète ya bikolo yango moni naza ko s'adresser oui nazo tanga ba kombo na bango parce que boza ba sakoli parce que na ba moment oyo ba mboka tant que tozongi na bible tokomona na kati ya bible tangu mboka tel e bande kozana bitumba na mboka tel bato bande kopesa ba tactique ndenge ka l'homme fala balobi ezalaki ba prophète bande kopesa ba tactique na roi ke roi soko moni eloko boye salami ke ba sala boye yango tolobi ke tozana besoin ya ba prophète tozana besoin ya ba prophète bo pesa ba masakoli prophète Dadou Monia prophète Jerry Pembele prophète gouverneur na lingwala prophète chancelier Lema na Kasavubu prophète Isaac Mabonjo na Ngiringiri apôtre Idi Amin toujours na Ngiringiri patriarche Vincent Makela na commune à Kinshasa pasteur Shekina na Allemagne malgré ça awa père Condé de Paris malgré ça pe awa nzambe na bino azoloba nini pasteur James Dynamo nzamba azoloba nini pasteur Emmanuel apôtre Bola Shongo nzamba zoloba nini voilà nangana lobelo komoko boye oui tozana ba prophète mais to pesi bino devoir bino basali ya nzambe oh moi je suis prophète des nations oh je suis prophète Grégoire je suis prophète kitalatala pesa biso kitalatala pesa biso ba tactique ya makambo ezoleka parce que tozana besoin ya kimia na mboka na biso donc tozali sima ya phare d'essai tolobaki monguna kopesa monguna nzela te kopesa accès na monguna te parce que mboka RDC eza mboka ya nzambe eza mboka ya bilaka donc mwana Congo telema pona mboka na yo toko permettre te banguna bazwa mabele ya mboka na biso bakena yango FARDC longonia na ndenge bozobunda notre président aussi Fati Beton longonia na musala na ba stratégie oyo zo sala contenu ya mboka ozolakisa pena ke oza mwana ya mboka olingaka mboka na yo notre président Fati Beton nzamba pambola yo mboka kosoa. Merci beaucoup. Ndenge lobi kaka toza na sima ya mapinga na biso. OK. Parce que Bible biso mapinga na ya lola pe ezali. Bango nde ba kokote be esprit ya mapinga ya lola esprit de Dieu et kokote mapinga na biso pe ba bunda bitumba wana. Ngana osenga toujours da basali ya Nzambe.
bobondela pona mboka botu na nzambe eloko nini ezo manke na mboka oyo lisumu nini tosali pendant 30 ans oyo bayi Rwanda bamenasaka biso baagresaka biso so otangi nombre ya batu oyo bakufi na mpandi ya este oyo barwande babomi parce flamme na kokotanga ngo te tozokufa jour et nuit butu moi tozokufa basala nzambe oyo ya vrai oyo nzambe ayokaka bango batuna na nzambe ndongo Josué atunaki nzambe pourquoi pays lokola ayebeti biso bomonaki nzambe intervenaki nzambe ayaki apesaki bango pourquoi babeta bino parce que makambo eza interdit kati na bino bosalaki yango batuna nanu eloko nini RDC asali ya interdit mpona tozala victime ya pays moko ya mukie oyo ekoki même pas na province ya Kinshasa Rwanda oyo ekota na province ya Kinshasa so 3 fois so 4 mais ekoma ko menacer biso na Congo vraiment nga na osenga kaka basali ya nzambe namonaki prière bosalaki na paine du peuple namonaki pe notre évêque Mukuna alekaki même na RTNC alobaki par rapport ya ba prière wana eza bien bino nzamba lobelaka ndebolo ba biso ke nzamba lobelaka bino tozala besoin to moyo na misala bo nzamba pesa bino ma tactique oyo ba Rwanda ba yo préparer pour na biso ba plan na bango so toana besoin nzambe ala kisa musala ya nzambe moko na mboka te ba Rwanda plan na bango eza boye po biso to kale bango photo sala boye wana biso tozo senga yango wana biso na même l'église na Avaye de Bereka et déjà pas ya les patriarches qui ça maquer la to bana déjà ba prière na quoi na biso to bana déjà prière nga na yebi to biso to sangana to sala prière nzamba yoka biso to sala ba prière ya munene o l'homme de Dieu pasteur Vincent akambe biso pona to bonde la pona le roi kundabatoire nzamba révélé musala nzamba le roi kundabatoire kombo na e nutanga maka lisusu te to sala ba prière lelo komba kundabatoire e melame kundama kufa ayeba na souhaité ndenge pe to sala ba prière mikolo pona nation to ebi ete nzamba yoka biso to fuka maka tozora ta robelela Jova Jiré nzamba salaka intervention rapide comme on a M23 to pe ya nanga wana to yoka ngo susu te ndenge nzamba yebisaka ba Égyptiens ba Israélites abe ba Égyptiens bo mona bango oyo vous ne le verrez plus jamais bo mona bango susu ndebiso to ba Rwanda eza action bango suka ba sala yango lo ba toucher personne ba touchera te biso ba prière to sala nzamba o sala réaction. Merci l'homme valable tozali vraiment na bolingo toujours ya mboka na biso pour l'amour du Congo to lembate tozali wana pona ko bondela parce que na monaki pe apôtre Idi Amin na pasteur Chekina o ya Allemagne na Père Condé de Paris bazaki initiative ya kusambela pona école au Congo c'est pour cela nazolo bana bana nyonso ya nzambe zwaka ata 30 minutes, ata 1 minute, c'est beaucoup devant Dieu. Sambela pona mboka na yo, sambela pona ba soldat na biso bazana este. Sambela pona président na biso, nzamba protéger ye. Tala c'est pas facile hein. C'est pas facile. C'est pas facile qu'on diriger RDC. Qu'on diriger RDC c'est pas facile. Donc il faut qu'on acclame quand même na président actuel. Parce que azamu tema munene parce que makambo ebela kuta na mboka oyoyo. Mais petit à petit babiloko mingi ezo longwaka makama malamu ezoya. Na ngana lobaka boye. Nazo senga kaka na basali ya nzambe. To longwa nanu na ba fertilité. Toza na besoin de to sambela pona mboka na biso parce que soutien ya yo soutien na ngai mosali ya nzambe ezaka ka prière ezaka ba orientation oyo iko pesa ba orientation ezala mabete parce que na mona te ke orientation moko ba pesi pona mboka to mokonza mboka telemela yango to ba conseiller ba telemela yango non na pays nyonso se eza na guerre to mona basali ya nzambe se ba pesi ba orientation nzamba la kisi bango. En tout cas, tout le monde a gouvernement à jouer comme kamona au sérieux. Tout ça a besoin y a ba fertilité mais na kat na biso basala nzambe mais tout ça a besoin tout dans la ini. Tout ça a besoin ko bonde la pona ekolo ya ko bonde la pona ba soda na biso bazana front kuna. Nzambe apesa bango longa, nzamba apesa bango makasi, ba koma invisible na kaya banguna. Donc banguna ata bazobeta masasi wana emona bango te masasi wana et c'est le retour à l'expéditeur. Donc ba Rwanda bon matabo kita
vous serez aplani dans quelques temps. Donc, on y a tabino dans quelques temps. Peut-être que mutu nyonso za derrière batuwana ozala ko ni ata makala mingite na kombo na Yesu. Merci beaucoup vraiment. Nous le banzamba oza na biso to bekende ya lobete là où des personnes bazawana aza au milieu nous toza boye toza na kati ya nzamba na kati na biso. Notre Jésus-Christ aza awa pe alandaka sima maloba ya basali na ye. Eta ke biso toza basali na ye ton tozol ba pona mboka na biso nzamba za sima maloba wana. Amen. Pe na dédié émission côté à Divin le Sambo na Joëla Flajo place baza bazo anda émission quelque part vraiment nzamba mona bango. L'homme de Dieu nga eloko na lobeta ke musali ya nzambe maloba nyonso tozo ba pona ba M23. Dernièrement na to Olanda bango na landi nanga kuna opes natanga kombo na émission te. Na nga kopesa kombo na valete parce que out ya sali eza haute trahison. Yo za mwana mboka ondimi okende libanda oboma peuple na yo. Natali lobby image mo be na eto le kakala mais natali on lobby bandeko vraiment na goma papa maman mikolo amemi tala kifunda azoki mambang bombe beti likola na koyi na leli passer flamme so yo mwana mboka ondima biloko bongo ke na ngambo wana pona ko revendiquer ndenge zolo bake ozoko se revendiquer ba droit na yo oza résistant oza soki na ngwa o se révolter non ba se révolter na ba ja wana te passer flamme biso no se to vana na mboka ngo to ma nzamba osunga biso muke yo zaki yo moko zaki président ya CENI yo muto ele be obimisaka ba résultat ke mukonzi azwimboka azwi opesa ba résultat bele yo moko obike yende na président yo moko so baluki okeli sus omoni ke eza haute trahison ala mutu moko ya kopesa même confiance te menga na zolo betake musali ya nzambe na asi be miso ayoka yango eko asangani na bakuru na bakuru dendo ye pe to za ba oni surtout na même chassé lokola ye ake pona ake na ngamu po atangisa makile ya peuple congolais ay ba ke makile ba tu nyonso ba kufa na este eza mutu na ye makile ba tu nyonso tu bazo kufa na este bana mike ba femme o baza violer tout to na ataka nombre ya ba femme o baza violer ya bana mike ba mikolo ba bébé o ba violer ba eza na mutu na ye nanga a rendre compte c'est pas nzambe nzambe asala peuple congolais nzambe o asala ba pesa biso territoire mabele na biso ya mboka o ya pesa biso to gérer tia biso ba sala nzambe na kati ya mboka wana tozolo betake ba sala nzambe nzambe wa futa. OK, merci l'homme valable ngana lo baboye vie bible lobi vie ya mutu efandi na makila. Donc la vie ya mutu ezaka kati na makila. Donc nzamba linga makila te. Nzamba linga makila te. Donc tango makila bato ezo tanga nzamba za na kanda. C'est pour cela, bande de c'est pour ça dans Est, toza vraiment, tozo partager vraiment mawana nabino. Mais, toyebi que après désert, ils a kana. Après qu'on l'est là, ils a toujours na sengo. Après bitumba, ils a toujours na victoire. Donc bitumba na biso o toza nango lelo, lobby ils a victoire pour notre peuple congolais. C'est pour cela l'andanga y mutunyo sozana est. Tolanda qui discours il y a notre président chef de l'État. Tout monde qui ndenge aloba qui ba parole moko qui très profond. Aloba qui vraiment azana na pasiwana zo kabola pasiwana na bandeko nyonso bozana est. C'est ça un véritable chef de l'État. Azo partager mawawana na bandeko yo bazo kufa. Ezaka bongo donc chef d'État abimisa ki maloba moko ezaki très profond ezaki kitoko et fortifier qui peuple congolais et édifier qui peuple congolais vraiment nzambe apambola ye ngana osenga kaka na ba Rwanda boye bango que chaque chose a son temps. To komi na temps oyo yo boliboza la aplani. To komi na temps oyo bozo ni atama. To komi na temps oyo yo nzamba pesi RDC victoire déjà Kati na biso. L'homme valable, nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission na biso. Na kolinga kaka osala analyse. Osali analyse pe au PC ba dédicace pour na clôturer. Ah, merci beaucoup pasteur Flamme ndenge to sali émission pour na ko édifier ba na nzambe peu pour ko pesa peuple congolais ba toujours espoir. Mambo ici mba pe ba na courage. Place nous sommes na ya mboka azab na coin sozali aza toujours na courage nzamba osala mambo minene vraiment synthèse na osala mamtolobeli
vraiment tolobi déjà belé o ayo kaka ayoki mais là muke na loba pona bana mboka bana na biso omoni place ce congolais azali balobi même na bible lobi il n'y a pas de héros sans l'histoire bima premier te obimi champion to soro sac obunda bitumba to bundi déjà nzamba moni biso to bundi bitumba to ba ke lobi na biso eza meilleur que lelo victoire ezali na pesi bana na Congo nyonso bazali bazala na courage bazala pe espoir ki makambo simba OK parce que to mona pe bana Israël ba umela na esclave mais babimaki kaka 430 ans na kati ya Égypte mais babimaka to ba ke Moïse na biso pa roya OK Moïse ya mboko ya Congo roya to lembate to taila toujours nzambe peuple Israël elembaki na taila nzambe te misu na bozaka toujours likolo ti nzamba yoki kolela bana Israël ndenge nzamba zoka pe kolela bana Congo tokufi mingi toleli mingi tokangami mingi nzamba yoki kolela na biso yango mona bengaka Moïse aisaki na yoki kolela peuple langa ti likolo yeba ke kolela na biso déjà nzamba yoki yango ak Moïse na biso ko ya ako libérer biso na maboko ya bakuku dendo na maboko ya communauté internationale po to yebi bango de bazana sima ya ba Rwandais communauté internationale bazoyoka biso bakofukama na se ya makolo ya bacongolais ndenge baégyptien bafukama bazindaka ndenge communauté internationale ekozinda na se vraiment nga nayosa peuple congolais partout bazali oyo nzambe ayokelaka bango oyo mpe nzambe ayokaka maloba na bango bazala toujours na kimia parce que nzambe ayoki kolela na biso Moïse ya mboko akoya koresiste akotelemisa mpe tokolonga vraiment merci beaucoup na ndeko oyo alandaki biso oyo ezali toujours CLV TV oyo ebiki asabone te asabone na CLV TV mpe apartage mission mpe bandeko nyonso surtout bazali badiaspora namoni bamarche de bino osalaki vraiment toza de cœur avec vous mpe toza de cœur na bato baza na Goma toza konsepantiri na bango na pasi na bango bazango na motema toza na bango bamona teke tosundoli bango toza musika mais toza mboka moko toza ake toza de cœur na bango bazala toujours na kimia vraiment merci beaucoup na église nous surtout ya Congo église des réveils surtout à Congo babela la vrai Jésus nzamba pambola bino bolemba te toujours kobela nzambe nzamba koyosalela bino pe na bosa été vallée de Bereka église de Dieu o ekambamaka et pas ya patriarche Vesa Makela l'homme paranormal vraiment la pesi bangono son mbote pe la pesi l'homme de Dieu mbote nzamba to akonje toujours kolobele pe ko pesa stratégie pour na komema peuple de Dieu na pesi mbote na bandeko nyonso surtout oyo balingaka évangéliste Cédric Makela baza à travers ya monde entier ba Laetitia Mayala José Titoko na Londres ba ndeko na surtout wana nyonso surtout balingaka papa Ferdinand Makela vraiment na pesi bino mbote pesi bozali bel goni mai Nsimba wana collègue dans na États-Unis na pesio merci vraiment ndengozo kokomela ngai ta ke masa na muninga na yo bande ko nyo surtout o balingaka ngai la pesi bino mbote sans oublier Fali Makela José Luanda na pesio mbote pe Divine Losambo la fille à question na pesio pe mbote place aux allées bekla ibi bango nyo so bande ko nyo surtout balingaka ngai bozala toujours branché na CLV TV bozwa ba résultat bien pe bozala toujours édifié. Numéro de téléphone na yo oh numéro de téléphone na ngai ils avaient plus 243 89 61 33 615 plus 243 89 61 33 615 on a sur bengi orozwa directement évangéliste Cédric Makela orozala toujours édifié. Merci. Voilà, merci à l'homme parlable pour l'analyse ya moko na lelo na micro ezalaki ya bino pasteur Flamme d'Angola tozaki na confrère na ngai évangéliste Cédric Makela l'homme valable na caméra tozalaki na Josué Liwanda Prone moto no sali ko contacter ngai o bengi nga na plus 243 98 18 22 616 na bandeli plus 243 98 18 22 616 na pesimbote na Major Sera Kabasele Major Sera Kabasele na district ya Kalamu na commune pardon na commune ya Kalamu nzamba mona yo na pesipe Major Pichumi Lando na force bambote belé commandant Achille na district na Victoire pe na moni commandant Sony toujours na district na Victoire nzamba pambola yo na pesimbote na maître Jules Consolata maître Daniel Tumba maître Idi Amen mon avocat Cambès na pesimbote na gérant Trésor Lokamba
gérant Trésor Lokamba dali gérant ya flat ya kitoko nzamba pambola yo na apesi mbote na Asie Mutale na Bruxelles héritier kat songo mokonza Bruxelles nzamba mona yo na apesi mbote na Mona Bière Mayatomo Mayamoto nzambe a pambola yo na apesi mbote na Fabrice Kimpala na apesi mbote na Patriarche Vincent Makela na apesi mbote na Pasteur Shekina Père Condé de Paris Honorable Alain Kouké, na pesi mbote na famille Makela, famille Kouké, Vincent Kouké la fille à question, Nzambe Amonayo, na pesi mbote na Lisa Kitata, na pesi mbote na Depsi Mbimba toujours na Bruxelles, na ce succès libanga oyo na évangéliste Ange Mwamba, l'ambassadeur, le représentant légal. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nike mon nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balinga mina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert